de temps, vous allez me faire polémique. Mais quand j'ai su le trophée, j'ai pensé directement. Merci. Et je te l'avais dit. Merci beaucoup. Oui, que Dieu te bénisse encore. Amen, maman. Meilleurs vœux. Merci, maman. Bonne année. Encore plus d'abonnés sur ta chaîne. Je souhaite que tu puisses arriver à plus d'1 million d'abonnés. Amen. Oui, parce que c'est dans le travail qu'on trouve les saluts. D'accord? Oui, que Dieu te bénisse. Oui, c'est ça. Ensemble avec toute ta famille. Surtout beaucoup de bisous Oracle. à Oracle, ton petit garçon. Merci, maman. Très bien, c'est ça, maman. Très bien. Et bon, mais... Bonjour, bonsoir dans la news sur la télévision. Bonjour la communauté congolaise, ma mère vient la vidéo surtout le likambo ya sila na mama Olive Lembe. Bande konanga likambo ya kokamwa de konabiso sila bisalu oyo azali artiste et comédienne na mama Olive Lembe. Tu avais dit confiance et respect oyo ndeko sila apesaka na mama Olive. Tu yebi ki mama Olive abande kozwa ba comédienne nyoso avachaka na bango par rapport il y a plaisir ya komona bana basi oyo ba se débrouiller ba politique ba te akumisa bango bande konangai tomoni si la bisalo avayajaki o akendaki français o akendaki bona boye awa tomoni na maman Olive wapi na Dubai esika ba fêter ba bonne année na bango ba passer yango na Dubai na maman Olive Lembe oyo azaki première dame toza première dame honoraire oyo toza ko honorer bande konanga sila bisalo azwaki trophée na ye oyo ameritaki lokola artiste munene oyo akomaki komata parce que na musala nyonso soki ozala bato ya malamu ezalaka malamu o meka ko remercier moto kozala reconnaissant na vie ezalaka bien ezalaki ye moko te tomonaki pe ndeko na biso mosusu oyo Aisha Okoko azalaka toujours na sima ya maman Olive bango ba ko présenter maman Olive ba trophée Aisha azui trophée na ye ya 100 000 abonnés na chaîne ya YouTube bande konangai bazalaki boni belle fille atambolaka na mama Olive Lembe mama top banini mais comment lelo tomoni mama na biso Olive Lembe mama ya papa na biso Kabila Joseph bazalaka toujours na temps ya ba déplacement temps ba nouvel an to sika mama na biso asepili atambola bango mais lelo moko atikali kotambola na mama biso Olive Lembe ezali ndeko na biso sila oyo azala toujours conscient oyo azala toujours consciente pe azalaka toujours na bolingo na mama Olive Lembe pe na respect parce que actuellement ezali mama na biso o Denise Nyakiro azali première dame oyo akotambola na batu parce que pourquoi ndeko na ngai toza na batu oyo bazana ba expérience bazana biloko na kati nango mais il fallait mutu moko afanisa bango surtout bana basi na kati ya bana basi mama na biso Olive azwa chance ya kobana kotambwisaka ba artiste comédienne partout oyo atambolaka kina en Belgique atambolaka partout France atambolaka mingi lelo oyo tomoni mosala oyo mama Olive Lembe asalaka ya kotambwisaka bato wana ya kolakisa bango nzela kosala po ba travailler mosala bango yango tomoni sila bisalo ay kolakisa trophée na ye oyo azwaki bande ko bolanda na sima tozonga. Respect, maman. Oui, bonne année, bonne année. Bonne année. Je tenais à vous remettre ce truc parce que vous avez beaucoup continué. Que je dis depuis de suite. Vous êtes une grande personne. Bon, je peux dire que vous êtes une arche de la maison en fait dans ma vie. Voilà ma vie artistique. Je n'ai rien à vous donner, maman, si vous m'avez merci. Et vous remettez
aussi avoir 100 000 abonnés, mais Dieu m'a fait grâce. Je vais publier et je pensais vraiment à tout ça. Merci. Okay. À chaque fois, quand je suis devant vous, vous m'encouragez, tous les jours, l'encouragement positif. Et chaque fois, travailler dur, pas trop de polémique. Je fais le fort. Hein. De temps, vous allez me faire polémique. Mais quand j'ai eu ce trophée, j'ai pensé directement à maman. Merci. Et j'ai claqué du. Merci beaucoup. Oui, que Dieu te bénisse encore. Amen, maman. Meilleurs vœux. Merci, maman. Bonne année. Encore plus d'abonnés sur ta chaîne. Je souhaite que tu puisses arriver à plus d'1 million d'abonnés. Amen. Oui, parce que c'est dans le travail qu'on trouve les saluts. D'accord? Oui, que Dieu te bénisse. Oui, c'est ça. Ensemble avec toute la famille. Surtout beaucoup de bisous À Oracle. à Oracle, ton petit garçon. Merci, maman. C'est ça, maman. Très bien. Et bon, mais 2024. Bonne année. Allez, vous voyez, ça fait plaisir quand vous soutenez le travail des autres et qu'ils vous honorent. Eh bien, moi, ça me fait très plaisir. Je suis très heureuse. Encore une fois, bonne année à tout le monde. Meilleurs vœux. Surtout, les seuls grands souhaits que nous avons pour notre pays, c'est la paix, rien que la paix, à tout prix. Merci, je vous aime. Que Dieu vous bénisse tous et que Dieu nous précède dans tous les vœux qui animent nos cœurs et qu'il accomplisse ce dont nous avons besoin pour cette année 2024. Personnellement, la paix pour notre pays, la République démocratique du Congo, rien que la paix. Merci. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Meilleurs vœux, meilleurs vœux, meilleurs vœux, meilleurs vœux, meilleurs vœux, meilleurs vœux, meilleurs vœux. Merci. Bonne année. Bonne année. J'espère bandeko bolandi mama Olive Lembe ayambi na ndeko sila oyo ameki ko lakisa ye bolamu parce que mama Olive Lembe ase donaka mingi na bandeko basiba oyo bazwaka ba producteur te ndeko mwasi ndeko mobali musala oyo ya théâtre to ya muziki il fallait mutu moko asunga bango mutu oyo abandi ko misa ba artiste biso comédienne na kati ya mboka biso kotambusa libanda eza mama Olive Lembe Kabila oyo azaka toujours ba bengi mama waro mama oyo azaka toujours pembeni ya bana na ye. Alors bomonaki ndenge atambolaki na ya mibali pe ya basi abandi kotambola bango par-ci par-là pona kofongola bango miso keno musala bosala katolandaka bino musala tosalaka bato basipela na bino. Alors tokotika jamais musala na ekufa vome totambwisaka bino bomeka kotala pe libanda lokola bozala oyo bakene bolongola bofongola miso po musala oyo bosalaka nde ezali lifuti na bino. Bandeko ba théâtre na biso congolais ezalaka itala maka parti par là mais ezana problème moko visibilité ezali nango mais ba moyen eza insuffisant. Il fallait toujours ba tout moko ba sponsor mo boye mama Olive a le roi sponsor ya ndeko na biso si la bisalo o benga abakoke azalaka to abakuke azalaka toujours wana na ba soutien pe na ba conseil ndeko na biso azalaka toujours wana aboya kate respect toujours pe yango mama Olive asibelaka na ye ndeko na biso Aisha oyo bozomona azuma awa Aisha azu 100 000 abonnés na conseil mama Olive apesaka ye kofinga bato te sala musala na yo yango bayi kopesa mama Olive Lembe kolakisa ba trophée oyo bazwaki trophée oyo Aisha azui eza trophée ya 100 000 abonnés na chaîne na ye ya YouTube esali malamu esali fier ya komona keno bato oyo apesa conseil boyoki conseil boyoki maloba na musala nde okolia na musala nde koyebana esali esengo ya komona bandeko na biso ya basi bazali ko évoluer na misala na bango ndeko musala eza pasi na kati ya réseaux misala ezali mais soki oza na mutu moko te abustaka yo totala ba théâtre kala bandeko na ezaki mwa pasi
po ozwa mutu moko aza sponsor ozwa mutu moko atambwisa yo. Mais maman Olive Lembe azwaki temps ya se donner na bandeko basi oyo malgré bato balobaka oh ateka ba rein oh asala bona boy bato balobaka belé. Mais comment se fait-il ba comédienne na comédien baza toujours conscient que maman na sunga biso afongola biso miso atambwisa biso po toza ba complexité par rapport ya bandeko mosusu. Alors esalinga singa komona ndenge maman Olive Lembe atambwisi bango pe amiko yamba ba trophée pe komea ko pesa susu conseil et pe a souhaité bandeko nyonso ba bonne heureuse année 2024 ba meilleur venaye à présenter à partir à Dubaï parce que moi aussi il y a sénateur en vie pe azali maman oyo alingi mboka na ba congolais congolaises bango tout bazala ensemble et sali esengonde konangai mais tokotuna pourquoi bama to pe bazate pourquoi Bellevie azate pourquoi ba o nyoso ya comédien bate parce que à chaque fois makambo lobaka toujours mabe na kombo ya maman Olive mais ya sunga pona bande kona basi maman Olive abeta lisolo na ya nyokwama famille na ye makamoto avant kutana ndeko na ye na papa na biso sénateur à vie Joseph Kabila mais nyonso wana siko alingaka a partager bolingo na ye to sentiment na plaisir na ye na ba congolais congolaises partout bazali et sali biso esengo ya komona sila bisalu oyo azara toujours na respect na reconnaissance par rapport ya bandeko mosusu oyo balobaka bachangeaka ndeko ko changer te maman Denise Nyakiro azali première dame actuellement mais azali toujours congolaise maman na biso Olive Lembe azali première dame honoraire oyo azali kosala ba œuvre na ye pona kosunga ba mama ba jeune partout ba œuvre na ye si la bisalo awi que jamais koboya yango bakangamaka si la azate pona maman Olive ata maman Denise akobenga okende bango tout bazali ba maman parce que bazaba première dame oyo aza première dame honoraire na oyo aza première dame actuelle oyo bazu mandat ya deuxième mandat alors sali fierté bande bolandi